Abonnez-vous sur Diamant Noir TV, la chaîne de la liberté d'expression et d'opinion. Abonnez-vous massivement. Diamant Noir TV, c'est votre chaîne. Téléfortifia de mon corps en cas de réussite. Alingaka na bondelaka elokola bebe ya moi. Ekila monena pesaki ngangu ya suwa ye te o. Paske nzoto na ye pete pete lokola na malemba. Kolina na ya diama Gisele Umba. Kolina na la chaîne de la liberté d'expression et d'opinion. Abonnez-vous massivement. Diamant Noir TV, c'est votre chaîne. Mbote bandeko balandi ya émission na biso ne juge point. Vraiment na sepeli makasi po dimanche lelo bozali mingi pona kozela émission na bino oyo bosepelaka nango ne juge point. Tika ete nzambe oya bokasi bonso apambola bino bisika biso bozwami partout dans le monde entier oyo Yesu Kristo atangisaki makila pona biso baye bato ya masumu baye bazwi libaku ya kolanda émission na biso ne juge point. Nazali komona kuna epai wapi bandeko na ngai ba frère Bombo Fifi na États-Unis na mwasi na ye mama Mireille Makalebo bazali kosala biso sineke bazali kolanda biso topesi bango mbote na kombo na Yesu epai wapi frère Jean, frère Pablo, frère Sora bango bazali kuna na Lyon, frère Alain ya azali bongo na Kinshasa azali kolanda biso topesi ye bambote ebele, frère na biso Richard Lukau atikaka biso te yepe azali kolanda biso na ngonga oyo topesi ye mbote na kombo ya mokonzi na biso Yesu Kristo. Merci na balandi banso ya ne juge point. Lelo ezali bongo mokolo na yenga tozali bongo na verset biblique oyo toko partager ngai na bino elongo pamba te ezali bilei ya molimo ndenge tolobaka soki tolingi tokola tokolisa boyambi na biso kondima na biso esengeli te tokolisa ngo na parole de Dieu. Et puis la parole de Dieu vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Toyoka liloba ya Nzambe na kombo na Yesu Kristo. Lelo tokotanga bongo Biblia na biso na Galate chapitre 6 verset 9. O bazali na ba Biblia ba fongola bongo po te tokoka kotanga elongo na Galate chapitre 6 verset 9. Tokotanga bongo na kombo na Yesu Masia. Alors, Bible na biso boye, ne nous lassons pas à faire le bien. Continuez à faire le bien, ne te relâche pas. Dieu est juste. Au moment opportun, il te le rendra de plusieurs façons. Amen. Donc, Nabaneli Soussou, Galates 6, verset, Galates 6, chapitre, Galates chapitre 6, verset 9, Bolimbi Sangai, Bible Sabiso, continue à faire le bien, ne te relâche pas. Dieu est juste. Au moment opportun, il te le rendra de plusieurs façons. Donc, elinkoloba boena lingala bandeko na ngai kolemba te kosala bolamu pamba te na ngonga oyo esengeli Nzambe akozongisela yo bolamu oyo osalaki to ozali kosala epai ya bikelamu na ye. Donc kolemba te kosala bolamu yo moto osalaka bolamu kolemba te ya kosala bolamu eko koma na ngonga moko Nzambe akozongisela yo bolamu wana tolemba te bandeko na ngai to continuer toujours kosala bolamu. Bible ezali kotinda biso tolemba te. Galates chapitre 6 verset 9 ezali koyebisa biso oyo azali salaka bolamu a continuer toujours kosala bolamu na ye
mpo nzambe oyo ya likolo na se akozongisa na ngonga moko to boye akozongisela ye bolamu wana ekozala ya moke te ekozala ya ebele. Bandeko nalingi koyebisa bino lelo na ntango yiso osali bolamu kozelaka retour te pa ya moninga na yo po mingi tomonaka na se ya mokili oyo soki asalisi moto wana abongi akomi malamu yo mpe okei kolobaloba tala azali ingrat nasalisaka ye azongiselanga te nakabelaka ye afutaka ngai te. Tika nzambe nde afuta yo ikozela retour epai ya moto ya mokili te. Moto oyo ozali kosalisa azali ekelamu ya nzambe pamba te Bible ebisaka biso créons l'homme à notre image. Donc tozali ba ekelamu ya nzambe, tozali lokola lolenge nzambe akela biso. Pona bolimbolo malamu elingi koloba boye soko salisi moto bien moninga bien ndeko bien moto oyebi te yeba boke osalisi moto oyo nzambe akela. Donc d'un côté osalisi nzambe opesi nzambe coup de pouce po yo okabeli bien osungi moto oyo nzambe asali ekelamu oyo nzambe asali oyo azali lokola ngai na yo. Kosalisa moto ekipe te bozala kaka famille moko oyo toza famille moko oyo nayebi ye oyo tokola na ye oyo aza frère na biso ya église oyo tosambelaka na ye. Non frère sœur, kosalisa moto esengeli te kaka oyeba ye okoki koleka na nzela moto azali na posa ya lisungi azali na posa basalisa ye ndeko kohésite te salisa ozali kobombisa bolamu na yo epai ya tata ye akozongisela yo di façon d'une autre. Nzambe ayebi ngonga nini akoki kozongisela yo. Nzambe oyo akeli ngai na yo ayebaka ngonga nini yo zali na posa ya eloko. Alors soki yo sungaka bato te soki yo salisaka bato te Nzambe akosunga yo ndenge nini. Bandeko na ngai Bible elobaka na biso so totali passage moko po na bosani yango Yesu azali koloba boye mbala yiso okei kotala ndeko na yo na boloko yebaka yango osali yango epai na ngai. Mbala yiso okei kotala ndeko na yo na lopitalo yebaka yango osali yango epai na ngai. Mbala yiso okabeli moto oyo azali na posa okabeli ata mai ata kopo mai ata lipa ata eloko ya kolia yebaka yango osali yango epai na ngai. Alors tosalaka bolamu sans arrière-pensée. Esengeli te ke tosungaka bato po lobi moto wana salisa yo wana ozali kosala yango na intérêt. Sunga na motema na yo mobimba soko olingi kosalisa moto sala yango na kati ya motema na yo etutamela na motema na yo kosala yango te na bésitation bien na contre-cœur neti tolobaka na lingala mitema mibale. Moto mosusu azosunga yo alingi te obunga azopesa yango na mitema mibale. Moto azopesa ondakisa apesi yo mbongo osala mombongo osala commerce mais na kati ya motema na ye azali koyimayima alingi te yo avancer po lobi kuna bokokokana. Donc toyebaka kosunga na kati ya motema ebutaka penza intérieurement na motema. Tango yoki mbela ya Nzambe sunga sans arrière-pensée. Et puis kosunga kokanisa nanu te po mingi bazalaka azali kosunga mais na motema na ye azali kokanisa susu makanisi oyo esengeli te. Ozali koboma bénédiction na yo sunga pozwa ba bénédiction. Totali awa na Galates chapitre 6 verset 9 ndenge lobi na biso ke to continue kosala bolamu soko osalaka bolamu po eza na bato mosusu asalaka kaka mabe na bawana bokoki kokata. Il est encore grand temps otika kosala mabe po okoma kosala bolamu soki po oyoki te ndeko mwasi to ndeko mobali continue kaka kosala mabe na yo. Nzambe oyo akelinga na yo yende akokata makambo na mokolo ya suka.
mais nazali ko s'adresser na baye oyo baza na volonté ya kosala bolamu boyebaka te bolamu epolaka te ata lelo te ata lobi kuna ata yo oza lisusu te okufi nzambe abengi yo me lokolo osalaka bolamu nsima bolamu ekoganga epai ya bana na yo epai ya bandeko na yo epai ya baninga na yo epai ya bakoko na yo epai ya bagénération mpo nini yo osalaki bolamu yango wana ndeko soki oza na occasion ya kosala bolamu sala yango mpo bolamu epolaka te bolamu efutaka kaka mpo bible kuta ezoloba na biso ke nzambe akozongisela yo bolamu na moment opportun donc ngonga na yo soki ekoki nzambe akozongisela yo bandeko tosala bolamu mpo biblia eza kotinda biso na bolamu malgré mokili ekomi na pasi awa na se ya mabele pasi etindaka bato basala mabe pasi etindaka bato bakoma lokuta pasi etindaka bato basala ekobo pasi etindaka bato bakoma na kolangwa pasi etindaka bato bakoma songisongi pasi etindaka bato na moyibi pasi etindaka bato na masumu yango wana biso bana na nzambe soki tomibengi bana na nzambe bayo toyokaka parole bayo oyo toyebi liloba il faut tolandaka pasi te pasi ezali momentanément ekoki koleka me tala motema na yo tala kondima na yo tia miso na yo likolo otala nzambe mpo ye moto akelanga na yo ayebi soki azomonisa yo pasi ya des souffrances fo leka na nzela ya pasi mpo okoma na bolamu bamosusu soki pasi ebandi kaka baloli elongi alingi susu kotala nzambe te c'est vrai nzambe akoki komeka ya ye te nzambe amekaka bana na ye te mais bolamu mosusu mpo ozwa yango fo leka na nzela ya pasi mpasi nyonso ememaka kaka na liwa te mpasi mosusu nzambe moto abongisi nzela mpo oleka na nzela ya pasi na oyo ozali kovivre lelo ndeko na ngai yebaka te ezali nango donc passagère pasi oyo ozali komona lelo ndeko na ngai ozali yo moko te yebaka ke nzambe atiki yo te azali komona azali kotala azali komona mpe kondima na yo donc soki okomi na ntango ya pasi oyo ozali kotraverse fo kolenda na mabondeli na parole de Dieu mpo nzambe aedaka bato oyo bayokaka liloba na ye aedaka mpe bato oyo basalelaka ye aedaka mpe bato oyo batambolaka ndenge ye alingi ezali te kozomona pasi ozotambola nosusu mabe yebaka kaka ndeko ozali kobakisa pasi likolo ya pasi pasi oyo oza komona sikoyo ndeko na ngai soki ozali kolanda ngai yebaka ke ezali passagère ekoleka yokangama na nzambe wana nzambe akosaka te nzambe na biso akosaka te soki oleki na pasi wana ti omona bisengo ezali koya pasi mpe soki eye makasi yebaka te na suka nango bisengo ezali koya bisengo ekomi pembeni pasi mpe eyaka makasi donc yokangama na nzambe kotika nzambe wana te mpo nzambe alobi te soki ondimeli yesu lokola mobikisi mpe sauveur yebaka te ye akotalaka na yo bandeko verset tozalaki nango na dimanche ya lelo yango wana elobi te Galates chapitre 6 verset 9 na banzi toyoki oyo azali na matoyi ya koyoka ayoki oyo mpe aza na motema ya kobomba abomba vraiment tokomi na biso na suka mpona mateya na biso ya dimanche ya lelo nasepeli mingi na bayebalandi ngai na dimanche ya lelo ndakisa paster Eman Kenda na mwasi na ye mama Blandine Kenda epai wapi bazali papa Brino na mwasi na ye mama Kabibi bango batikaka te balandaka toujours ne juge point tobosani te évangéliste John Makengo na molongani na ye mama Beya bango pe na Pierre Vivante batikaka te tobosani te papa Mpia ancien Mpia papa Michu
epai wapi bazali kolanda ngai na Pierre Vivante bango batikaka ngai te. Tobosani te mama Bibiche motema ya papa Pelé kuna na Château Rouge bango pe batikaka ngai te, bazali kolanda ne juge point ya lelo. Topesi mbote nzambe ya batela mama Jetou Siatoula mama présidente ya mesana kopesa biso ba verset biblique nzambe abatela ye. Tobosani te mama Christine motema ya papa Maketo kuna na Bordeaux nzambe abatela bino bomesana kolanda ne juge point. Mama Nadege motema ya papa Eric tobosana bino te, topesi bino bambote bisika bozwami. Alors awa na caméra na studio tozaki na frère na biso oya salaka ke nakomela bino na bandako frère Edino image panza sango ya Congo na son tobosani te. Tozali na papa Willy Kunda ye azali bongo na son asungaki biso. Tobosani te na Veter mama Gisèle Wumba akambaki biso na Veter pote émission ele kanenge ele keli ekomela bino. Bosabone mingi na Diamant Noir TV nde wana bokolanda bémission na bino. Tobosani te bokosabone lisusu na Mister Siatoula officiel TV kuna nde tozali kozela bino. Bosabone makasi poso tokutana na Diamant Noir te tokutana kakuna Mister Siatoula officiel TV nde bokozwa ba masolo na bino. Pona ngai nasuki awa na dimanche ya lelo nzambe na bomoi abatela mabota ya mabino kimia na bino ezala ndenge frère Dino Image alobaka na frère Richard Lukau yepe alobaka yango toujours tokangama na nzambe po avec Dieu tokosala ba exploit ebele kimia pe boboto ezala na mabota mabino ndete kutani dimanche ezali koya soki Yesu Masiya azongite. Merci soki bomoni ngai nazwi Biblia na ngai na te yango na lipeka boyebaka te ne juge po ya dimanche lelo ikomi na suka. Merci nzambe ya batela bino. Kola bebe ya moi ekila monena pesa kinga ngumi ya suwa yeteo parce que nzoto na ye pete pete lokola na malemba kolina na ya diama Gisèle Wumba kolina na ya diama Gisèle Wumba kolina na ya diama Gisèle Wumba nana lobe yo mona